Capage TV. Capage TV. Capage TV. Dans l'évangéliste Nabino, église Yango, ils ont manzanza. Non, goûte aussi le pain goûté. Nazu poison 4 fois. Kobanda année 2021, chaque année 2022 poison. 2023 poison. 2024 poison. Et encore 2025 Yango yo. Non, tu causes poison les sous-sous. Ils sont au biki sanga. Tobozo ma foute aux agongala. Ils sont sous kolinga longole le quoi. Va combattre Kabiso par rapport à venir au Nzambazo pour mettre pour la biso. Na tout Nzambe. Pourquoi seulement moi? Nzambazo loba omoni yo lobby nazo réservé yo pour la musala na ngana Congo. Pour le monde entier. Na nzela na yo bandoki ba robongo la mitema, ba magicien ba bongo la mitema, kuto belé ba bongo la kano ba benga uti. Na musala o sala pona ngai. E ba ennemi bandoki ba mona kama kama na osa pona o lobby. Ya won ba testaka yo. Na tika ka bango basala, po ba ke na bengo la musala o. Pe asisa ka bandoki maele. Ya won mona ba o ya nyimiza ka bango d'abord na présence. Bato misala mabe akotala mona nzambe boye ako minimiser na état physique na yo. Abo otaninga zali. Et c'est likambo okoka. C'est ça. Or ba bossa la que Bible lobby. En réalité dans l'homme c'est l'esprit. Et la Bible dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Ba oyo nyoso ba mona opamba. Ba oyo nyoso ba tayo ba tala yo. Ba minimiser na famille, ba boako na famille, ba mona ke yo ko produire le côté, wana nzambe ndazo tromper bango na parase na yo. Ba bosani ko tuna spiritualité na yo parce que spiritualité nde evandisi vie à mutu pe avenir à mutu. Eza la carte spiritualité. Tambaza nzambe apesa ka succès. Koluka succès na bato mokilité. Koluka succès na kisité. Kokoma PDT, kokoma lesbiennité. Koteka etenya nzoto na ote pour luka succès. Succès vandi na komba Jésus Christ. David a quoi ici Goliath? Goliath azaki géant. Goliath azaki un agent à Satan. Owa bande ko zangi sabana Israël kimia. Tangu David a se présenté, Goliath a minimisé qui taille à David. A mon comme si David a bouma été, a poisa été. Mais eloko ngai na sepelaka pour nzambe na biso Jésus-Christ Nazareth atrompaka vigilance à ba sorcier et tangu ba apprendre kende ko akufi et selenga pasi pour na ndako na ba vidéo de peni na bande ko na ba vidéo de mingi sans vous mentir na bande ko sepela na makasi na façon de faire na gentillesse na ye et puis na façon na d'être en tout cas ngai évangéliste na bande ko sepela mona mwasio toza na compagnie na biso et ça la ba meuble d'être madame Makamboboy ali ba ça les comptoirs ali ba ça les place moko boya ba no ça ba perruque ko tia ba perruque na ye oni ba ça le armoire oni ba ça le garde-robe bino mo mona déjà de bazo illustrer biloko nyoto o netbox et ça là o bengi ka na numéro wana o lobi ki mama Kapache Aïssa Kinga bosala ba mesa bosala ba kiti bosala ba cuisine ya wow. Je dis bien, il y a wow, mon autour pendant dans ça pena émission cuisine d'être na poto. Basala ba meuble nyonso oyo batalibanda basala. O bo mona pena to ba meuble na pena to mona na ba meuble na ba mall netbox et sala yango. Ya on a recommandé bino misala ya mwana ya mboka. Oyo nazola kisabino eza misala ya bana ya mboka. Ezate ke osombi di banda oye nango te misala ya bana mboka. Bobengi na part nanga réduction kozala ba paka pena ba ye ba saleli pena atelier ba montelo biloko nyonso ozala nango besoin mbetu so lingi o nyonso ba kiti tout ya luxe ba sala nango bo contacter bango bozala dessus en tout cas netbox ya bana Congo. Shalom peuple de Dieu, merci beaucoup na bana nzambe nyonso bozola nanga na monde entier kolo Yesu apambola bino makasi. Jésus-Christ de Nazareth, le seul Dieu que moi je sers, n'échoue jamais. Apambola Bino, merci beaucoup. Dans cette émission, Le Monde dans l'Église, présenté par votre humble serviteur de Dieu, l'évangéliste Michel Ekouchou, bien-aimé dans le Seigneur, Kolo Apambola Bino. Yambo ete to banda
tranche na biso ko la telemisinga pona ya komemela bino lisusu ba révélation comme d'habitude to sambela nzambe. Seigneur notre Dieu na bonde natiki moment on a saluboko lo nzambe Saint-Esprit fungolanga maele pesanga maloba au peuple loba kolanda partout dans le monde entier va se retrouver et na kati maloba o ezala li pamboli au nom de Jésus-Christ. O ezali ayote za musika na biso pambola batu nyonso bakolandanga pambola batu nyonso o bako commenter positivement au nom puissant de Jésus-Christ. Tolobi amen. Nzambe apambola bino makasi na sima kamera tozana hériter lepo mutaza ko assurer réalisation. Il y a émission où il y a assistance, il y a pasteur Papi Lundula, namoni papa Nabiso Mada, mes condoléances papa Mada, Zambi a soutenir yo nakati, il y a passé au tu kokuta na kobungisa grande sœur. Et bien aimé Nzambe a pambola bino makasi, l'évangéliste Michel Ekuchu, Nazali berger ya église Med, mission évangélique et de la délivrance. Mission qu'on a pesi biso et ça ya ko bonde la pona bakaya batu to bonde la baka nzamba tchaka loboko po ezali mission et nabi sarabino délivrance ezali ministère, c'est tout un ministère oh Jésus-Christ moko a présenté ki biso yango na Luc chapitre 4 verset 16 à 19. Bon on a comment Jésus-Christ a présenté mission délivrance à talisi na mokili ke na ye pona ko fungola miso ba aveugle na ye pona ko guérir ba o baza mitema ya mabe na ye ko fungola ba to baza ko kangama pe ko bimisa batu na kati ba prison. Donc la délivrance c'est tout un ministère au Jésus-Christ a yaki ko présenter biso yango et na kati ya domaine de délivrance bien le mefo boye baké mosa basali nzambe nyonso te baza na likabwana ko bonde la pona mutu ko tia mutu maboko ko lobela ba demo bakei et pesameli basali nzambe nyonso tout te na répéter ngo très bien et pesameli basali nzambe nyonso te. Jésus-Christ ye moko azalaki na 12 disciples so botali bien na kati ya ba service surnaturel abande ko sélectionner lisusu 3 disciples na kati ya 12 ezalaki Pierre, Jean et Jacques bana otende ba mission yeso bande ko sala bango ezaki surnaturel omoni tangu yeso asekwisi mwana Jairus atikaki 9 disciples mais akotaki na kati ya ndako ya Jairus na Pierre na Jean na Jacques atali bazole le bembe so lobi oh bole la mutu alali pongi koma mwana akufi te malali pongi. D'ailleurs déjà Jésus-Christ a changé qui déjà langage événement nyoso tozakala yango yoza na appellation na yango mais Jésus pas une appellation il y a situation de traverser peut-être aux olandango zobela peut-être olandango za na célibat peut-être olandango la raté na butu bandoto mabe peut-être olandanga na makambo esimba raté appellation nango ezali na munoko na yo mais Jésus-Christ de Nazareth il est pas une appellation mususu concernant likambo wana ezotungisa. Alors bien aimé biso na kati église Med to bonde la rapona baka to priaka pona baka ya batu et nzamba tchaka loboko. Et dimanche passé nayambaki kamoko na église awa ndeko wana babetiye malade ya pema awa ko respirer te asenango 1 mois autaki intérieur ayaki tchasa sika na malade wana et bayaki na église awa ezalaki en direct pour ba culte na salaka et les en direct bato bazaki en ligne dimanche passé bamona yi comment na bondeli po na mwana mobali wana et Jésus-Christ de Nazareth oya tindinga na kati ya musala oyo abikisi mwana mobali wana guérison moko tikotak peme ekiti douleur ezaki na ba poitrine et disparaître église mobile azaki kaka esika na osala l'émission et kombo Jésus-Christ tombo maki na igna lobela ndeko moko zola na ngai oza na appellation likambo ezotungisa yo mais ba que Jésus-Christ c'est pas une appellation ya likambo wana autrement. Nzambe apambola bino tobetelo Jésus-Christ maboko makasi. Et bien aimé loko moko na ngata ya bino lelo concernant ba combat bana na Nzambe bazwaka yango bola langa très bien. Je crois que héritier le parotier la biso photo oh je crois bozomona
ya ndeko o ya mwasi boyebi très bien na kombo ya Elombe. Et tangu ba apprendre que ndeko akufi esalenga pasi mpona anda kolanda ba vidéo ne pe mingi. Na bande kolanda ba vidéo ne mingi sans vous mentir, na bande ko sepela na makasi. Na façon de faire na gentillesse na ye et puis na façon na d'être en tout cas ngai évangéliste na bande ko sepela mwana mwasi o. Et loko moko sikoyo na bande ko tala na kati ya mwana mwasi oyo ndenge abandaki komata na vie. Ndenge abandaki komata ndeko Lombe, je crois que photo ne batie pembeni héritier le poko kabula caméra tanga pembeni na loba photo ne pesa pembeni. La montée mwana mwasi abandaki komata ba connaissance ba parami ba zwaki confiance ba pesa la mwana mwasi. Po musala na ye azaki d'abord na confiance à musala na ye pe alingaki musala na ye. Et non la roi biso mwana nzambo zo la nanga so kanga asuki linga musala na kanga suki. Kolula muto ke ko sana bureau te, kolula muto zo bête informatique te. Linga musala na otala lo nzamba pesio. Soki ozano bête kabali, linga musala na bali. Soko za commerçant, linga commerce parce que zali tala nzamba pesio. Soki ozali mutu oyo osala ba voyage na yo ba faire linga yango. Et là on a kobi saba na nzambe bato belé ba perdre ka vision ya vie na bango parce que tango azo bunda na vision na ya moni na lezo simbate alongoli regard na ye moko akomi kotala baninga misusu nde sike zali échec ya bana nzambe ebele là ndeko ya mwasi to ba prendre na ka kufi. Et j'ai vite compris na koti na kati ya spiritualité na mona loko mo ezangaki ezaki protection nzambe liko na ye. Et loko ezangaki eza protection nzambe bien aimé bolimbisanga na hôtel Sabino makambo yo ngamo pe na za victime na yango mais poto tanga parole de Dieu poto comprendre bolo batek évangéliste aye azolo sabi makambo sans soubassement ya parole awa pona ganga bien il faut le bala nzambe et passer la nzela nzamba pambola bino dans un livre 1 Samuel chapitre 18 verset nango 6 à 8. Tout en la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 18 verset 6 à 8. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué les Philistins, les femmes sortaient de toutes les villes d'Israël et au devant du roi Saoul, en chantant et en dansant, et son tabouret de triangles et poussant des cris de joie. Verset 7. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient: Saoul a frappé 1000 et David c'est 10 000. Verset 8 pour clôturer. Verset 8, la Bible dit: Saoul fut hérité plutôt, et cela lui déplut. Il dit: on ne donne 10 000 à David, et c'est à moi qu'on le donne les 1000. Il lui manque plus que la royauté. Et puis si Saoul Motema passe bon très bien. Bien aimé, la sorcellerie yango bandaka na kati ya jalousie. Exemple na pesibino tangu David a uti bitumba. Succès à quoi ici Goliath. Tango aza kozonga royauté renommée à David plutôt bolimbisange mati. Renommé à David et mati. David a eu succès. Na yebisa papa moko mama moko. Nzamba za nzamba pesa ka succès. Koluka succès na bato mokilité. Koluka succès na kisité. Kokoma PDT, kokoma lesbiennité. Koteka tenya nzoto na ote koluka succès. Succès vandi na komba Jésus Christ. David a quoi ici Goliath? Goliath azaki géant. Goliath azaki un agent ya Satan. Wa bande ko zangisa bana Israël kimia. Tangu David a se présenté, Goliath a minimisé qui taille à David. A mon comme si David a encore boumaïté, a encore poisa été. Mais eloko ngai na sepelaka pour nzambe na biso Jésus Christ Nazareth a trompaka vigilance à ba sorcier.
pe asisaka bandoki mayele yango mona ba oyo animizaka bango d'abord na présence bato bisala mabe akotala mona nzambe boye akominimiser na état physique na yo abo otaninga zali ese likambo okoka c'est ça. Or ba bossa la que Bible lobby en réalité dans l'homme c'est l'esprit et la Bible dit si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi ba oyo nyoso ba mona opamba ba oyo nyoso ba tayo ba tala yo ba minimiser na famille ba boako na famille ba mona ke yo ko produire le côté wana nzambe ndazo tromper bango na parase na yo ba bosani ko tuna spiritualité na yo parce que spiritualité nde evandisi vie à mutu pe avenir à mutu eza na kata spiritualité. David spirituellement zaki forte fort très très fort parce que Jésus-Christ a katina et tango quoi ici Goliath a quoi tant Goliath a quoi et bien aimé dans le Seigneur David renommé la emati tant azongi na bitumba ba mama ba bimi ba bandi ko kumisa David babi David a quoi ici 10 000 et ba pesi Saoul 1000 Saoul atali succès à roi David a konto supportant côté à Zurakin a méditer déjà mabé pour David c'est ça et là on a une telle sabino lelo ba succès pe ba récito tozo zo ba nzela na biso et c'est pelisaka mutunyo sauter na vie ndeko na ngai moi c'est o elombe kati na ye azalaki mutoyo ndenga bande ko mata il fallait qu'il abomba succès na ye na kati ya présence nzambe il fallait qu'il abomba musala na ye parce que nzambe bande de ko fungola et puis biso bana nzambe mingi to za kempe na kati ya distraction tangu nzambe bandi ko tcho loboko au lieu on s'accrocher sur la présence nzambe makasi pour na kati ya présence nzambe ba directive asike ko ya pour que li pambo ni neso mata nzambe bande ni ko bomba yango bala nzambe mingi babo sala ndeko moi si babomier pourquoi succès oya bande ko kenango ezanga protection azaki na ba ennemi na école batalo lenga zokende et puis na mona bandoki baza bazoba pour école wana ezomata à cause ya mutu moko esali ke yebana bakonzi batu baya kotika bala mutu asali lokola étoile yo na lobi na mutu mozola na ngai oza étoile la famille partout yo kotia makolo yo esika lo so tia makolo okomema succès okomema lumière esika lo so tia makolo o bato bosepela na yo wana lakisaka elembo ya mutu aza na étoile ya nzambe elakisaka elembo ya mutu oyo présence na ye esika lo so kozala bato bakosepela présence bato mosusu soka yeka boye bokomo yima ah o ndenga ye boye kala mingi te kosone ko banda ah o ndenga ye boye kala mingi te ki makambo ko beba donc il y a des gens au diable utilisaka tango ye na famille qui nie ekei tango ye na famille makambo baby ndeko langa moi so baleki litema likunye sali a sorcier ce koto batala ko ko évoluer bandoki bayokaka pasi to bezomona yo mwana na nzambe ozo matana vie bandoki bayokaka pasi na motema to bamona yo mwana na nzambe osalelo ko boesimbi oke kopi boesimbi mobali ya bien ozo mwasi ya bien bandoki bayokaka pasi komona biso bana na nzambe to évoluer. La Bible dit ceci: plus l'arbre monte, il attrape les vents. Ndenge nzete mataka nde zoka pe mon pépé. Selon dimension, il y a monté, dimension, il y a venir, dimension, il y a bénédiction, et vous allez appeler même dimension, il y a combat et final. Et belé lolo ba koué na makambo pourquoi? Tangu combat se présenter et yé pas mbaté pour ba combattre kabiso par rapport il y a venir on nzamba zo promettre pour na biso. On nzamba zo préparer pour na biso. Nazo rappeler moi na nzamba zo la nanga. Bima la kata distraction. Ngalo évangéliste na bino. Église yango eza manzanza. Non goûte sur le pangouté. Nazu poison 4 fois. Kobanda année 2021, chaque année 2022 poison. 2023 poison. 2024 poison. Et encore 2025 yango yo. Non tu ko poison li susu. Yeso otobiki sanga. To bozo ma futo za ngala. Yeso sukolinga longole le kwala. Pourquoi? Natuni nzambe, pourquoi seulement moi? Zamba zoloba, omoni yo lobby, nazo réservé yo.
pour la musala na nga na Congo pe pour le monde entier na nzela na yo bandoki bakobongola mitema ba magicien bakobongola mitema kuto ebele babongola kana babenga yoti na musala osala po na ngai e ba ennemi bandoki bamona makambo na osala po na olobi yango batestaka yo na tikaka bango basala po bayebake na bengo la musala oyo mais tout on nzambe bisinga nakobanda koboma même oya komeka kosalo mabe oyeboyeba te barésultat batwana na bando boma bango de près même de loin eza likambo ya alliance mwana bandeko boyolanda ngai nasali na poison na nzoto non un mois. Merci beaucoup pasteur papi. Un mois. Nasali na poison na nzoto un mois. Nayebi peteke eza poison. Et tant vous n'avez pas bango, il va tester la vie et ça derrière un mois. N'a calculé, n'a dit oui un mois c'est juste. Si un mois pour ma kamnazo mona awa, mungomo kauki, ponge kei, apetsa kole kei, nausée, libumuko vimba, soe munoko kauki, vertige, les moko. Donc bien aimé, je vous dis, la Bible dit si je vis, c'est le plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est la vérité. C'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ est l'ongoli et l'okoana bachaki pa benemi. N'ensemble la pona mutunyo sozora nangai. Ozala problème ya malade et tungisa yo. Komba ya bandoki ngai nzamba telemisanga comme libako ba sorcier. Azala ndoki azala 12 malins. Azala 1800 malins. Azala 14 000 malins. Comme moi Jésus-Christ au quoi Isaïe. Ozala malade et tungisa yo. Ozala ba problème ya santé. Ozala problème ya ba document. Ozo sala likambo zo simbate. Au côté ça qui demande, non va répondre aussi. Jésus-Christ que moi je sers ne choue jamais. Nazo sambe la pona yo. Na o déclarer nzamba o tsa loboko. Et miracle salim. Miracle salim. Kota likambo. Kota benga. Je vais prier pour vous. Onction nzamba kiti ici. Ok, sali ke longo la poison. Ils ont offert. Benga nzambe langa osala. Ata muto akombataka yo aleki o makasi. Aleki nzambe la makasi te. Et on dans l'Exode 17 verset 4. Nzamba zobisa Moïse. Pharaon ne vous écoutera pas, mais je mettrai ma main sur l'Égypte. Problème est ça que muto ayo kakaote wana. Et loko est résistant na vie na yo. Et loko est comme teti na vie na yo. Nzamba ko tia loboko liko na yango. Et loko est comme teti na santé. Et loko est comme teti na ndako. Muto abondisa kwa za teti. Moi so linga azo mobali no za teti. O linga boto la moi si no za teti. O linga kabwa ka malade ya teti. Malade wana za teti. Bien aimé, kala ndenge nzamba lobaki, je mettrai ma main sur l'Égyptien. Nzamba ko tia loboko po etosa. Et boy ko tosa yo. Mais que tout ça le bon à Jésus-Christ. Et bon que tout ça yo, mais que tout ça le bon à Jésus-Christ. Non. Capage TV. Capage TV. Capage TV.